Tokomi wapi donc batu bakomi kolamba batu. Toi na kati ya Congo, République du Congo. Pour ne pas confondre RDC na RDC. Toi na kati ya République du Congo. Tu es pas que presque mambo ça na République du Congo se reproduisera pe na kati ya République démocratique du Congo. Attention. Awa toi na mama oyo afandi na kati ya Cameroun. Aya kosi migre na kati ya Congo Brazzaville. Musala neza nini? Musala neza alambaka batu atekila batu. Batu ope baliaka ngo bayebi ke baliaka misuni ya batu. Et ce qui nous fait mal boyo kandeko. Aujourd'hui que ça a commencé, ça date depuis très longtemps, des années. Personne envoie la personne en prison et après la personne ressort et le commerce continue. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça existe, c'est réel, les gens mangent ça. Même moi-même si je n'ai jamais mangé à la chair humaine, c'est impossible. Même les Ce qui est grave est que Batunyon Sobaronzi Mangwabi, oui, et ça l'a depuis kala ya yebi que non, bateka misunya batuana, balia kango. Le problème est que biso na Congo, biso pe avant to longo Congo, to ebi ba misunya misuto lia ki zara kitoko na ba seri to tanga na kati ba izipa. Na pesi ba professeur na ngambote. Na kati ya izipa to zara ko lia ba misunya batu to wana ko lia ba dendo to bangulu. Na umu panga na obi me msunga pe na lia. Elle ba misuni misuto lia to ka kitoko oye baguna ngoto tuni ero tuni obi o musunya muto ofashe nga kolomba musunya mutu te bande kuna nga to ki wapi mukili yango komi wapi lelo to komomona mutu aza fier ya koloba ke non na lamba ka musunya mutu batu baliaka na bango batu baebi. Oui, et une personne qui vient du Cameroun a ko s'investir na kati ya RDC na commune ya Matungu na avenue Matungu a Poto na Poto wana na avenue Matungu na comment na Brazzaville te mais ndenge na moni to moto je ba donner tout toute la fois là, même comme les gens savent, ce sont eux qui préparent les humains. Mais ici vous pouvez voir, je prépare directement sur place, je fais tout, je viens découper devant les gens, je pose là sur le foyer à charbon. Voilà ça même, vous pouvez voir comme je tourne sur place. La viande est même dans le... La viande est même dans la marmite est ici. Alors c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Donc pour moi ça ne me gêne pas, je sais que mes clients savent que je le fais en live et ils vont toujours venir manger. Donc même depuis le jour là, je prépare toujours, même comme... Je n'ai plus préparé mon temps. Et puis, alors la kisabiso ninga lambarango, alors la kisabiso ninga lambarango, à la kiningi a préparango, y a pas ces qui est muto kufi boye bukati. Non, peut-être non loba, bo mona émotion ou ngana okate. Ndeko no kufi bukati musuni pambo changu na nzungu bolie balambi amuna tisoso bolie. No atambua na ntena lia, nia ou na ntena lia. Mais ce que mutu na epite so bo sentir yango musunya mutu balambi yango et puis to lié en famille ou soit na kie na ebi ke babu ma musunya mutu kuna na zu na kie na lié musunya mutu to kende wapi na RDC to kende wapi nga na lo baka na Brazzaville na lo ba pe na Congo na lo ba pe na ba pays o nyonso ba ko bande kuna biso ba o basala musalango idée wana elibino wapi bo bandulamba misunya batu ndeko na ngai ezali nini to kende wapi mutu aza fier akoloba et puis wenzango batu bebi ke balamba misunya mutu tellement que mutu alia abi oui eza problème te ndeko to ke wapi musunya mutu ndeko na yo ata ndeko na oti musunya mutu donc na ro bandeko no dans le sens que aza mutu soki mbwa ntolia na onte me musunya mutu tolia nini to kanan. La viande est même dans la marmite est ici. Alors c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Donc pour moi... Alobi alamba ango sur place. Alamba ango na simanda kote po baloba ke non asala ka boya saka bo non alamba ango sur place bandeko. Ya pas siza ke tozomona makambo tozolobati. Toko mawapi. Soki olamba musunya mutu na olamba ngo na famille na yo. Salela ngo yo moko. Mais ekoma na niveau te opesa biso ngo.
so maman aza ba kisi na uti na Cameroun a uti la biso na kati ba mboka na biso, est-ce que c'est normal? Tozo kende wapi mukili oyo? Bande ko nga vidéo o il faut pesa bino maeli na biliali na manzela ba oba na Congo, ba oba na ba Poto, ba oba na ba Afrique na matasi boye na ba Asie boza maeli eloko éviter kolia te, puisque maman yo ya na bato msusu pe ba kenda kaka na sens ke ba goûter na suka ba biso yebi musunyoli eza ya mutu kana ba GP ale akota pe na ben akoma pe olia musunya mutu na ebiti batokisi loboko ya mutu batokisi yango non tokende wapi likaku te me musunya mutu mbwa te nyau te musunya mutu bandeko toki wapi pasi kaka to nini toana ba mboka munene tokoki olona bilanga tokoki osala biso na mboka oyo tofandi lelo tokomo baye musunya kwisi tokomo baye musunya dendo. Pourquoi? Parce que tolia ngo mingi, ce qui est graphique mutu akolia musunya mutu. To continuer vidéo azala confiance na ye ya olamba musunya mutu, donc aza sûr na mambo lambaka na biloko lambaka, donc olie pena musunya fufu na musunya mutu na fufu. Non, quand même tozala un peu na bolingo, tozala un peu na comment est-ce que amour wana eza esu na biso te mutu akufi. Respect de mort, ça n'existe plus à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que toi na piaka, parce que toi na nzala, parce que toi na ba difficulté. Andeko nanga tokende wapi? Tokende wapi? Non. Lelo yo, il faut tomi pesa maele. Tomi tolobela ka biloko oyo. Totika yango te likaka boye. Musunya mutu tokoki olia yango te. Tokoki olia yango te. Peu importe nzala eleki. Je préfère rester comme ça, mourir comme ça, que n'aller en musunya mutu. Mais tokolia na biso. Pasi Tony. Voilà vidéo il faut pesa biso maele.